TV Média, aimez, partagez et abonnez-vous. Même Bible lobby, humilité précède la gloire. Il y a un azwa qui va galon na nganya soto na zara na tcheka mo pimbeni. Na zara kana depuis 11h ya tongo. OK. Ti mais concert ici aquí. Oh là là. Premièrement, dans le Ghana, nous qui côté sécurité, sécurité ça qui n'est normal. Bah internaute oyo ba bazo qui matin ou la radio qui na bien émission la précédente bazo ngalmo sima ba komona ndenge to bandaki tina ndenge to komi concert beti toujours qui la partie ni surtout toujours qui ba combattant oyo en Angleterre place combat banda. Félicitations peu na deuxième émission parce que grâce na yende ba congolais tout basi chance wana ya ko tala live ya Fally. Nazaka depuis 11h ya tongo. OK. Mais concert ici aquí. Oh là là. Premièrement dans le Ghana nous qui côté sécurité, sécurité ça qui n'est pas normal. Tout le monde a été musicien mo na kata parlement akena kozwa mbongo musicien mo na kata parlement akotaka loi ba musicien basala musala na bango ndenge pe bande kona na Angleterre basala musala na bango mutumota kanga bango tondima pété que musicien est héritier a revoir la paix à lui peut prier tondima pété que musicien mais tu vois ça na les appelle l'église à quel peu à modérer pourquoi parce que dans mutu na biso tu as déjà que non, ça le lava, ça t'a. Je vais préciser les sources qu'il y a 19h juste, guichet à ticket en Fally pour pas online. Et Internet, ils allaient déjà fermé. OK. Donc, nous avons sous ticket à partir Internet. Donc, le ticket, comment ils sont reçus ticket, il faut recevoir ticket, la guichet à OVO Arena. Pourquoi pas bisoper pour relève voilà, prendre tout le cas mon recharge. Et là, on a pété un mission na biso bala mukali susu babeta batube batika o voix na la likolo non interpellé grand frère na biso Emilia. Le Congolais a félicité Ramoutouté. Congolais a l'imaka place défaut eza ya zo actualité ya kolobela. TV Média, aimez, partagez et abonnez-vous. C'est toujours un plaisir de savoir que vous vous portez bien. Bienvenue dans l'émission Nabino Doule Vibe. Doule Vibe, et c'est émission Oyo et puis ça Nabino actualité, musicale, émission Oyo et ça la analyse, émission Oyo et Tchakabino à la page. C'est une émission qui vous met à la page, qui vous met au top. Alors je vais commencer cette émission, mais je commence par vous demander de vous abonner. Abonnez-vous massivement na chaîne Abisso, chaîne Ezaka Moko. ASTV Média. Vous abonnez à la chaîne Abisso, vous likez, vous partagez lien. En tout cas, n'oubliez pas de faire un petit commentaire. Ceux qui ont commenté, moi je vais noter ton nom comme ça. Dans la prochaine émission, on va te remercier. Et bon, ça, faites comme Papi Nimi, faites aussi comme Anse Béa depuis Kinshasa. Papi Nimi depuis l'Angleterre, merci beaucoup, je vous salue. Alors, Nazanga mon côté, l'émission à l'élo, bien qu'on va parler de beaucoup de sujets, mais avant que je vous dise des sujets du jour, je vais vous présenter nos invités. Je suis avec celui qu'on appelle Yves Mbouyou. Yves Mbouyou, salut. Yakobondela. Yakobondela, Bakasi Yves. Salut. Toujours. Après, si peu fidèle internaute Nabiso, baza kotika ajouter mikolo yo, bazo pesa biso ba force Sabino Mobulu. Ba oyo ba s'abonner quitter, bo s'abonner vraiment massivement. Depuis la Belgique, na bossa nioté. Depuis la Belgique, le dictateur Masananga Kifton Noka. Kifton Noka, on te salue. On te passe aux alliés. Yakobondela. Merci beaucoup Yves. Steve. Monia, Koto Yves, Koto Steve. Ok, d'accord. Le roi Boyokana qui vous a prénom presque n'importe. Steve, salut. Ouais, salut Amina Chou. Moi ça pembe, moi ça va bonde. Ya bonde la vacances Steve. Santé qui bien? Ouais, santé ça va et on a profité pe, on a fait sa beauté, la double M.
double M, Marina Mandoudi, plus 33, depuis la France. Yepena za Ange, Yepena Nzambatina na Mukidi. Je te salue. Marina Mandoudi, depuis la France. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ce sont là nos deux invités. Bozomi Tuna, Tolo Belanini, D'abord, Lelo, to bandana, no événement, les cas samedi passé, je crois. Concert, il y a artiste de l'émission à Mounenia. Fali Poupa, c'était le vendredi là? Oui, c'était le vendredi. C'était le vendredi le 8. Le 8 décembre. Donc ça, moi, briefing sur le concert de Fali Poupa. Et parlant du concert, tout ça, il a bien live à bien. Live mon corps, il y a qui toko. Et tout ça, qui la seule chaîne YouTube Oyo et diffusé qui concert, il y a Fali Poupa. Alors, en direct de Londres, en direct de l'Angleterre, le DG Michonoka Azalaï sur place. To senga qui est yalinga kokota mambango te yalinga ngo penzate. Équipe mobimba yandu les vibes to senga qui est akita sur terrain akine vraiment cause la biso ba image en live. Torozwa paye en direct. To lobela paye événement où ils se préparé, fallait pour pas préparer concert na Belgique. Na UNG Arena le 16 décembre 2023, sans oublier des artistes nabiso héritier Watanabe abimisi clip ya nzembo nae oponanga amiso ba loba eza ser Trina équipe ya ser Trina eza ser Trina te ayemina ser Trina te to miko débattre na bino ensemble. Et aussi Koffi Olomide abeta concerné na Kenya. Nous avons un briefing sur le concert de Koffi Olomide. Voilà en quelques lignes ma solo auto beta lilo. Tout banana o Italie, Fali Poupa du Cap La Merveille, Ovo Arena depuis l'Angleterre. Concert en les kende nini. Mutumoko akomelinga o Amina Chou, fallait à la terre robe, à la terre jupe. Ah, nabi bon, ok. Ça n'engage que lui, as artiste, as libre et on l'a tendé alingi. Bon, on va d'abord profiter aspect spirituel en direct de l'Angleterre, vu que lui, il était là sur place. Tozoye en direct et puis Torozonga po Tobeta Masolo en Okitoko. Allô, bonjour, aspect spirituel. Bonjour. Tozepeli makasi pona toyambi on émission na biso Ndule Vibe. Bienvenue aspect spirituel. Bonjour Amina Chou. Alors Ozala qui sur place d'abord avant to banda nazo remercier yo et puis équipe Mobimba ya Ndule Vibe et PCO vraiment merci. Pour Ozala qui yo moko en tout cas sans yo bana Congo Mobimba pe et puis merci mingi pour na direct au salaki, c'est grâce à vous qu'on a eu à avoir concert à Fali na Londres. Donc en tout cas Nzamba amona yo apambolo, en tout cas grand merci Michonoka. OK, merci beaucoup. OK. Vu que Ozala qui sur place et Ozape moko ya ba combattant. Concert d'abord parlant concert à Fali en général vu que yo moko Ozaki sur place. Déroulement et à concert, musique et à Fali, spectacle en général pour nayo au trouva 42 nini. Bon, premièrement nous yebikanga na kota concert ouais. Parce que yebikaka musanga na salaka enana no tunanzambe. Mais le premier année que bakbini bosenga kingai na kendi lokolo eza na Londres ouais. Kana ngai na kendi live bon même Bible lobi humilité précède la gloire. Yango nazwa ki ba galon na nga nyonso to nazara na ona tshaka mo pimbeni lobi bona kendi quand même ko sala live wana. Premièrement nazara kana depuis 11h ya tongo. OK. Mais concert ici là qui. Oh là là. Premièrement, nous côté sécurité, sécurité ça qui n'est normal. Les pendant la sécurité, la concert les arabes pour éviter les combattants, sécurité qui est normale. Selon nos contacts, ils ont 3 vannes au bout d'un van les années tiba
neto bobenga ba IAS exemple ba minibus ba police la gimisatu ndenge na contact ezalaki à peu près 12 policiers. OK. 12 policiers au total. Et puis bata sécurité bazaki na bata sécurité normal OK bata sécurité bata makasi ba maître té OK ezalika accompagnement ya sécurité batu mo ya sécurité ba indien ba jamaïcain ba nigérien ba ghanéen OK même soki pena na ndenge biso ba sportif na robeta ta 4 bata makasi pena bazalaki côté sécurité. OK Bon après on a parlé sur le plan sécurité. Bon concert a fallu et bandaki nde batutu bamonaki et bandaki batu bakanda kokota déjà partir à 17h. OK Porte fungwamaki batu bakota ka partir à 17h porte fungwamaki na salle parce que na kota na salle na peu près ba 20h. Na repréciser que na zaki na ticket parce que na so zaki na préparer na kota concert a fallu na za na loge kota VIP mais le temps que on a zaki na idée tele na kota concert tant na bandi ko benga ba connaissance tango bazara pemé na fali o bazaki na batika VIP ba téléphone na bango zaki déjà ya ko kangamba. Heureusement nakutanaki na ndeko nango azapele kinanga papi eputa autaki France autaki na mboka Lyon na France ayaki azaki na 2 tickets nde ayebsinga naza na 2 tickets na sombaki poto na master moko master ngwa yete en tout cas soko ko kota ekozala bien on a kotaki na ticket oya sombaki so ezaki bongo te nalingaki na kota te na ko préciser lisusu ke na 19h juste guichet ya ticket a fallu pour pas online. Internet est déjà fermé. Okay. Donc, nous sommes sous ticket à partir Internet. Donc, le ticket, comment ils sont ressemblent ticket, il faut ressemble ticket, la guichet à OVO Arena. OK, sur place. Donc, ressemble bien la guichet à OVO Arena, mais la ligne, on a 19h juste. Nous avons contact dans la salle à peu près 20h et quelques. Bon, sur le plan public, nous avons contact dans la salle, en tout cas, la salle, les agis pendant na C. ezalaki pendana no katikati ezalaki na rotonda te na likolo ba poche ezalaki na no vide mais tango mais batu bazalaki toujours vipanda bazako mulongo ezalaki mulali mais tango komaki prepo fali pour pas moka matela podium en tout cas la salle était remplie. OK atondisi bato batelemaka place wana nyonso ezalaki plein na likolo plein en tout cas vide ezalaki te asali on a relevé Paris gagné félicitations à Fali Ipupa nayebi te so motuna mosusu ya liwana nangina napesika plan général ndenge constant asalaki par rapport ya spectacle atondisi sale oui mais spectacle na ye bon en tout cas yoyebi ke nakoloba bien que premièrement que concert a fallu na koyebakisa na lisusu liboso bato bazalaki na concert a fallu eza la plupart bajeune bajeune ya 16 ans ti 30 ans nakoloba oyo batondisi sale eza bajeune fille bajeune garçon bana na biso ya lelo ya 16 ans ti 30 ans donc nga kutu yobika mponga nazalaka maneke yango nazose retrouve ka neti mwana 30 ans mais normalement nga nazalaki neti kote nazalaki nayaki mokolo ya bato nyonso tu bayaki wana donc bajeune puis bajeune bazalaki satisfait sur le plan spectacle en tout cas spectacle esalamaki bien babinaki bien nazoyoka bajeune bamo bayobake concert ya OVO Arena spectacle pe fali ayembi ebele koleka meme ya U Arena ya France spectacle ayaki makasi na kopesa neti namonaki bato babeti maboko ntango danseuse afali moko abimaki en tout cas ningisaki salle et puis la fille wana Jenny ntango abinaki na fali aningisaki sous salle et puis fali moko spectacle ezalaki mpenza à la hauteur parce que nga nazalaki kaka kotala nde bato bazoganga sur le plan spectacle mais ngai na plan na ngai ngeloko nasepelaki sur le plan musique son son que yobi nga naza moto ya son yobi nga mo naza na instrument na Congo nga mo nazo préparer next gen donc eloko ngai eatiraki nga plus na concert a Fali ezalaki son en plus de cela décoration en salle sur le plan lumière donc na plan lumière décoration en tout cas on va 10 sur 10 pour la chanter les sous 10 sur 10 donc félicitations à Fali Ipupa en tout cas
à vrai dire overall nde bange balobana nyonso tout en tout cas réussite totale. Ok. Alors tozongela sikoyo combat en tant que combattant yoza parmi ba combattants oza combattant d'ailleurs tokoloba nini mpona ba combattant combat ekufi parce que nakoyebisa secret moko nayebisaki bino déjà bato balandaki le vaille de mission na bino nalobaki ke fali mpo baza na 70% ya chance ya kobeta nalobaki yango ntango bapesi déjà ntango bapesaki 70% ya chance ke fali ya kobeta donc soki moto aza deja na 70% eza rare mpo erate parce que nga aza moto nazalaka na boîte nayebaki ndenge nini nazosola na bacombatant nyonso ya Angleterre naloba na bango nde tozali kosolola na santaki ke fali aza na 70% ya chance ya kobeta soki bacombatant ya Londres balobaki fali abeta te alingai nyoto abeta te parce que dossier ya fali eza déjà na la police mais bacombatant ya Londres bakomi mikanda te nde bakoma so bakomaki mikanda concert wana ene eza nango cancellé siko bakomi te pourquoi eza kwa bapari te pardon bakomi mikanda te mpona nini bon yango na ngi nakoma bakomata bakomi mikanda te après concert naye kosolola na bakombata mosusu yebi naza na monde wana problème ezali ke fali azwaki ultimatum ya bakombatant il faut ezala fali azwaki ultimatum asololi mpe na bato na cc asololaki na bakombatant na cc mais bapesaki ultimatum eza boye soki okoya kobeta na Angleterre tolingi osala makelele te soki osali makelele okobeta te makelele na ndeni yango moni conseil makelele ya bras de fer bon tokobeta tokobuka Londres tokobuka varena ebamata bakita na kobeta donc eza neti atya tembe ndenge wera so na tiaki nayebi te soki ocomprendre nga donc eza neti fali aye kobeta na Angleterre bomoni asali ata bapublicité te apa bapublicité bafiche ndenge ezalaka bainterview osomoni place moko fali to bato ya fali to bachroniqueur ya fali osomoni place moko bakritike bakombata bakombata basala rien par rapport ya ndenge abandi olobela concert na ye ya Paris tomoni mpena différence na Londres fali azalaki na ultimatum na bato na ye soki boza na posa wana bakombata motu bayebisaki ye bazoyebisa bato ya fali baza koyebisa mpe fali ye moko bayebisaki soki okobeta na Londres yaka na ndenge ya calme kosala makelele te koloba kotiela mpe bakombata babras de fer te yango boni concert ya fali atikaki kosala interview te ndenge aloba ala popo ala ii ala nini tia kokata banini aigle alobaki yango na Angleterre te yango boni bakombata baye na bango te parce que nakoyebisa eloko moko Aminachu bakombata batikali koya na ovarena te ata moko te kombata yaki fali abeti concert na ye normal sans résistance sans lumbe sans moite sans mikande kota atosali ka mibeko nde na lobi azalaki na ultimatum asala makelele te soki asali adéfie bon na terme ya bien bayebisaki eke ameka kodéfie bakombata te soki ameki kaka kodéfie bakombata asali bainterview contre défie bakombata nde bango mpe balingai batelemele abeta te ndenge ezalaki na werason nayebisaki bino na interview oyo elekaki ke wera mpe efala beta le problème ya wera akendeki mpa bakombata oyo baza pro Félix Tshisekedi bakombata oyo bazalaki contre Félix Tshisekedi basepelaki te ekomaki bitumba entre bakombata pro Tshisekedi na bakombata contre Tshisekedi sikoyo bakombata contre Tshisekedi nde baganyaki bakombata pro Tshisekedi yango wera betaki te bapesaka mpe wera conseil ke wera suta bakombata wana yaka kobeta concert na yo sa bakombata en plus wera son azwaka bamaître nyonso ya Londres bamaître bato makasi bamaître nyonso ya Londres wera azwaka mpo basala face na bakombata siko bakombata baningaka bongo te yango wana omoni ke bamaître wana wera azwaka basala na bango eloko te bakombata baganyaka bango yango wera beta te bamaître wana bazalaka tout autour ezalaki nango influence apamba mpo nakoyebi soki kombata alekaka maître na makasi mpo kombata eza esprit nazongi su mpo na Fally Ipupa omoni concert ya Fally Ipupa maître moko te ya Londres atikali kozala
même na loge, même na ceinture ya Fally Ipupa. Ok. Maître moko tatikali kozala na sécurité ya concert ya Fally Ipupa. À part ça, la police. Soki Fally Ipupa mekaki kaka kosala défi, azwa ba maître, atia bango. Alingaka beta concert wana te. Yango moni sécurité Fally Ipupa na Ovo Arena na lobi ezalaki mingi ba indien, ba pakistanais, ba ghanéens. Et puis c'est là qui nango normal. Na moko pisa sportif. Na ko beta même ata misa tout place wana. Parce que Fally a évité que ba mettre ya Londres pour conflit ezala. Donc Fally abeti parce que atosaki mibeko. Sikoyo elobi que bamisuso baroya pour babeta pe na Londres. Oh, il faut ka bato sa mibeko donc combat ezala pena te ya ke bopekisi musique ezongi nango. Disons. C'est que musique ezongi nango na poto. Fally abeti déjà na koloba ke musique to koloba te Fally lokola beti soki fere gola ye. Akobeta. Bon oza secret na sola kina combattant moko ya makasi alobi na ngake neza ko so fere yenga na ko soutenir fere abeta. En tout cas, faire ce qu'on a soutenir, faire ma casse. La remarque que combattant à la Gaulois, à la combattant ma casse, si on a bien ma casse, n'a pas ma combo. Alors, il y a des bichons. N'a bon, ce qui fait rien à soutenir à 100% à bêta. Et lui, il a que musique, pour le moment, la musique est zongi, mais il faut tout ça, comme combattant. Ok. On a défité. Donc, il suffit qu'à aller solo. Ça la publicité na yo tia concert na yo yaka beta concert na yo calmement bima kende en plus soko ye awa koya na désordre te ya koya kozwa basi ya batu koya kolinga bana batu wana nde sikoyo en tout cas ekozala penza bien mais wana ekomi vie privée ya musicien ya kobeta akoya kobeta ne calmement faire soka tie libaya akoya même Weranson même jibe so balobi bakobeta bakoya kobeta na bango mais condition ezali kosala nde makelele te kodefie te kozwa bamaître te soki ozwi bamaître batia contre bacombattant okobeta te soki ozwi osali makelele okobeta te alors conseil napesi kaka mais kombe ekufi te komba tokobunda nga nayebi kongo mpasi eleki tokobunda parce que guerre na mboka na biso esili te banzela na mboka na biso eza te courant eza te mai eza te bafonctionnaire bafutamaka bien te bamédecin bafutamaka bien te banzela malamu ezali te donc corruption na sommet ya l'état ezali kaka badetournime ezali kaka komba ekoki kosila te komba ekozala kaka neti nga naza artiste nabundaka na loyembo kongo mpasi eleki soki tokotya ata nzembo na nga na suka émission na bino kongo mpasi eleki ekosala mpenza malamu tosepelisa yo mishonoka alors tokomi na suka le 16 fali ozala na Belgique na UNG Arena alors tosengi yo vraiment tosengi yo osalela biso live ndenge osalaki fois passé bana Congo basepela makasi Congo est réclamé. Bon nazotala parce que namo mpe nakozala na voyage na Belgique mais en tout cas nazotala nasolaki na oyo azali mpenza mwana na ngai Dieu Noka le dictateur tozali na contact nayebisi eke soki ngai na ye te azwa relève mpona babone na biso ya ASTV Media ndenge bosengi nayebisaki Dieu Noka azala wana yango le moment nazo bisoki na ticket ya Fally comme sold out donc nazolukela ticket na Dieu Noka po Dieu azala wana na libanda et puis asala reportage asala pe reportage tina kati soki tozwi ticket ekosana soki ngamo mpe nazwi ticket mpe nazoluka ticket ya VIP soki nazwi yango ya loge en tout cas ngamo mpe nakozala wana. D'accord Mishonoka, merci beaucoup. Aspect spirituel alors mot de la fin oza elo mo loba pona kosukisa po tozoshite. En tout cas mot de la fin ça donc merci mingi na temps oyo bopesi eloko na nika na s'excuser na live ntango nasalaki natombokaki parce que omoni kosala live de 11h à 23h c'est pas facile. En tout cas eza facilité eza sacrifice mais bato mosusu bazalaki koloba bon lokola ngai eza mbala liboso nasala biloko wana nakoki kosupporte bamaloba bato te nasenervaki nasengi bato nyonso tu oyo bamonaki nasenerve eza petite nanga te balimbisanga merci bango mpe baseexcuse ntango mosusu bautilisaki bamo oyo ezalaki approprié te mpona koexprime basentiment na bango bien ce qu'il voulait
bango pe va s'excuser de leur part. Donc, on s'excuse aussi, nous tous. Donc, merci beaucoup, Michonoka. Alors, bonne journée, au revoir. J'espère que à répondre à la question na bino bato bando mituna ndenge fali abeti boy c'est que le combat est koufi, combat est continué, to combat est katani, to ba combattant ba lembi, bolandi nenga lobi que par rapport ya fali ou poupa ba pesa ki kaka ultimatum ndenge ka dans ba solo là qui en fait. Ba pesa kaka ba règle à suivre, c'est que au sala boy, sala sauce to aussi au sala concerne na kimia. Yves Mbuyu, Olandi aspect spirituel là. Par rapport d'abord tout le bandant aspect combat après au ça la point de vue na yo nenge Olanda qui concert na live na biso bien sûr. Encore une fois merci pour la parole. Na musika pe na pesi le DG Michonoka Ambote motema ya Bibish Noka yem tazalaki vraiment c'est sacrifié quoi. Azaki au four au moulin. Le 8 ans, abandaki yango depuis yema lobaka komaki wana depuis 11h. Ouais, depuis 11h. Tala musala wa sali. Depuis 11h alongwe na salle 0h. Donc tout le monde qui bokasité à DG Michonoka bona azalaka vraiment na ba kambu maté ya ba concert wana. Et azalaka trop gospel na trop kobundela mboka quoi. Hein, toto Olanda ndenga lobi tout le monde pendant concert et nenge lekaki vraiment na félicité Fally Ipupa avant que le bafleur rebellé le bien salim bien katé ma place tout ezaki na mon bien katé pas biso plutôt en direct en direct mon akina nous ambiance ya libanda apandaki bango malibanda azo ko interviewer mutu na mutu tamsaki vraiment miko quoi tout le monde qui vraiment ambiance libanda na ndenge avec ba porte ndenge ba fongolaki yango na tomona ki mwa bato bazaki pe na mwa retard okota pour bato belé bazaki libanda na ba porte ba fongolaki deux portes je crois on bato bakota mbala moko mais akité ezaki mo fa la sécurité makambo kitoko vraiment déroulement concert les gars kitoko vraiment Fally ya beti son kitoko Makambutu, habillement, talaka ya star, star à la tarte, numéro canisa, à la veste, à la jupe, à la robe. Voilà les autres collections sika na banzi wa kamingi to remona ba prix, ba collection yango, Fally côté wana. Après si positionné. Bon, comment le baraka? Comment le baraka? On les a na makambo internet. Pour ngai ba binga ki na benza ba téléspectateur na biso ba binga ba isanga mina show moni position mutu no à la qui si position na ye. Bon, voilà bakambo wana to le ba mouvement a te quoi pour na tout ça na ba confirmation na ngote nous a vraiment na ba to appelle la ligne wana te to bien sûr ba to oyo nkile lo baka biso a to za STV tout ça na normalité ouais tout ça vraiment la voiture quoi pour la ta jeep là ta mwana moi as artiste tout le monde a côté il y a plus grave ba artiste au balatamo est-ce que ba lobela mo ke balandi non il y a tout ma qui pas voter a betting de ba collection OK tout le monde va collection grave et bétami voilà c'est là qui vraiment surtout ba chambre comme tout qui toque déjà lobby tout azala qui vraiment satisfait c'est que combat et koufi combat par rapport à des au moins Olandi aspect spirituel et puis ba émission et les cas qui to yamba qui ba combattant tu yamba qui ba combattant en direct tout ce que concert ango abeti concert voilà par rapport à nyonso wana ba internet oyo bazoki matin Olanda biso na émission précédente bazonga moi sima ba komona ndenge to bandaki tina ndenge pe to komi concert ebeti tozoki ba partie nyonso tout tozoki ba combattant oyo ya Angleterre place kombe banda ndenge moko déjà lobby abanzi basolaki abanzi Fally alandaki oyo bango bayebisaki parce que pe Fally pété atapé ba communicateur a Fally mutu mota qui na Angleterre atie makelele kuna to gobuka ya la popo ya la baille aigle non to nango pété to na page a Fally yongo to landi pe batu na ye même pas conférence de presse salamité nyonso to zagara na programme katobeka Fally ko beta le 8 na ovo arena boy tout le monde a l'équipe a PC yango
mutu monte aleki aseki baninga mutu monte acritiquer bacombattant vraiment na saluer qui professionnalisme ya fali côté wana eleki vraiment kitoko amatisi yango susu très grave aboyi na ye bato balobela yango basoli na bandeko ye abetika musique abetika musique mabanga mpe ezalaki pete ti sikoyo mpe alobeli yango pete aseki mpe motu te na banzi vraiment bandeko na biso bacombattant bayo comprendre ke bitumba eza na musique te musique eza culture mosusu tomonaka te musicien moko na kati ya parlement akendaka kozwa mbongo musicien moko na kati ya parlement avotaka loi bamisien basala mosala na bango ndenge mpe bandeko wana na Angleterre baosala mosala na bango motu moko atekanga bango bamisien baosouffrir bamisien baokufa bapauvre tomona awa bana bamusicien soki musicien akufi tomoni bana babimi bapauvre donc et ça vraiment bien te ya mwana ba ndeko na so bacombattant bayo comprendre que komba bakenda na politique mpona tomona bato bazoyiba mbongo bazokosa basala ba détournement ezaka ba politicien donc toyoka te musicien moko ali mbongo na bali 500 millions de dollars pour ana konga ezalaka ba millions onde bayoka onde baklasse batanga ezalaka raté bo détourner ba millions jamais toyoka o bayibi 500 dollars non. En plus, parce qu'on peut comment détournement. Il y a souvent volté, mais comment détournement. Donc, tout le monde a mis ses mortiers dans détournement. Bon, ils ont abandonné dans ce combattant de bayo comprendre que bah on sauve culture, pas musique culture na biso. Ils ont honneur ya Congo. Et que normalement, nous avons la musique. Donc musique n'aime tout et matériel moi Congo pas na balé. Tozalaka mwa nungu na makambo susu na musique nde mutu ememaka biso yango tomona bapays mosusu lelo bakomi kobima bazobeta baconcert neti concert tozobeta lobi ya Burna Boy abeti stade na Allemagne non tomona te aza parmi bastar mondial oyo baaffronte stade wana baaméricain oyo babeta yango bakoka yango pete bataka bante mosiko banigérien bakomi koaffronte nde bastade na Europe pour basel d'abatondisi bake voir même koaffronter bango moko baaméricain baaméricain bakomi koluka banigérien mpona bafutur baaméricain bakomi kopesa bambongo tala ndenge Nigeria ekomi lelo pourquoi pas biso mpe tozwa relève wana mpona toteleka motu moko charge eloko na pete ya mpe bamisien na biso balamuka lisusu babeta batube batika voix nga nakendaka likolo non na interpellé grand frère na biso Emilia bobeta batube botika na te omoni biso surtout tozoyembe ba première wana omoni botika na mbongo bobeta batube bota ba nigérien on aura te nigérien ma fan na plateau aloba omoni banani nde bayembaka likolo ebele kutu musique na bango mimi instrumental kutu mais voix ayemba moke mais instrumental kaka instrumental instrumental ezala munene ke voix na imoko comprendre bato ba comprendre ka oyo azoyemba parce que oyebisa ngai DJ Snake américain oyo DJ Snake oyo akobeta Stade de France na 2025 ateki ba billets ateki plus de 80 000 billets na espace ya 3 minutes sold up aoyemba nini na stade ye otaka ba son na yo bazobina na bango ya la première fois te akoyemba te ke lokola non aobeta akekobeta musique bato babina fête après ça de France le même jour wana na soirée ozana na Accor Arena tala eloko tala explore tala place musique ekomi mais okoyoka badébat na biso ya bamisien na biso mpona Sony afandi boye pe epeka bino te otie epeka miko atia pe boye akeza pikiti mama omoni biso to toyembaka osati tokenda mouvement likolo osati tona ligne papa na tube nini okomakaka omoni biso vraiment bamisien na biso bosala batube bokomi komona babitu bakomi kobeta makasi koleka même bino bato ba première voix bosala batube musique eza bakotraite oyo teke moni tota wana asalaka ba première voix ayembaka boye non beta batube
beta nde batu botika distraction vraiment. Merci beaucoup, Yves. Steve. Ouais, Mina Chou. Yves a vu ba musicien ba oyemba te. Ba vandeli kaka, moni biso, moni époque na biso, moni nga yemba première fois et tout, mais sur terrain. Bah tu ba motoyo kango bete. D'où ils pensent que concert a fallu na Ovo Arena et a fierté. Et au qui peut aspect spirituel ndenge apesi biso ba détail lobi kombe kufite mais musicien roya pour beta alandaka oba oyebisa ye pas ba combattant et tout ba oyo kanakaka et tout. Donc comment tu trouves, est-ce que ça promet vraiment que une année 2024 makamon ko même combat ezalaka ça promet? Voilà, d'abord, nous félicitations à l'artiste parce que Kota la Lelo Fali, artiste la Sonia Congo, parce que maintenant so va combattre, va bundi si musique na biso, misa kende boye ou betate, tout ce temps-là, ba pays mususu ba pour évoluer. Résultat sur terrain le lot moni, ba Nigérien pe ba motelema. Il faut un peu monter les mains, nous sommes poigné pour combattre. Mais il y a qu'une seule personne où il y a un peu à changer. Moi, histoire en haut, c'est Fali Poupa. Donc, c'est vraiment un musicien où il a mérité, on est rébellé, on a mérité, soutien, on a mérité soutien. Voilà, même il y a un musicien, il y a un biso, il y a un bokao. Il y a un biso, il y a soutenir. Au monde. Donc, Congo, tout ça, esprit moko boya ko il y a qu'au freiner, on comprend. Esprit y a qu'au freiner. Congolais a félicité Ramoutouté. Congolais a l'ingaka place défaut eza il y a zo actualité il y a qu'au lebela. Et il faut que les aille pour la biso ba chroniqueur hein. Au monde la biso ba journaliste toi appelle moi défaut wana. Lelo ceux qui au kuti musicien na moi erreur moko boye autant la kutu babula mona été profiter kamba moko na erreur wana donc c'est pas vraiment il faut moko bien donc faut tout ça la peine fort hein tout lobela makambu ya malamu lelo fallait la fierté pour na Congo fallait la fierté pour l'Afrique parce que kota la ba concert à Betty Défense Arena place ba combattant oh te fallait ko beta te fallait Betty et puis sous na nini na Ovo Arena fallait Betty au monde même ba combattant baza ba tout combat ero bunda combat ezala pe ni bandeli pe na suka nango on comprend combat ezate tozo bunda ka potika to bunda te ba bundaka combat faut boye bakeno objectif à combat na biso eza oui au monde et na sepela na ba tunyoso ba combattant surtout ba à Londres au ba benga récemment na ba émission na biso au le cas ko yoka bango donc bazai batu moko déjà na ba propos na bango et banda déjà kolakisa keno ba na posa ya pe moko bo alors pe o bango wana pour ça il faut étambola na ba principe. Donc, on occupe aspect spirituel, on a nzoto tina le DG Michonoka na profité pe na PCMBOT. Ok, donc à lobby, que non, combattant il y a Londres plus ils ont un principe pour ba tchaki et na ba principe wana ba moi que non fallait à respecter yango fallait bêti parce que jusque là tout comme aloba fallait l'obiter pour un concert wana ya Angleterre et même si à Koloba te qui a critiqué ba combattant ou bien bien sûr ba combattant on a pe ba génération mususuye alors génération on a pe il y a pe la vision na bango au monde peut-être le bosso ba combattant le bosso pour la bango bituma ezaki pour la musique et bétaté mais peut-être il y a lelo pour la bango musique et bêta mais musique en ezala na message moko bo ko sauver mboka na biso par rapport il y a agression par rapport il y a situation ba corruption au ezoleka au monde donc chaque combat ezala pe na vision nango donc moi je dirais comme ça l'artiste d'abord félicitations pour na musala kitoko et félicitations pe na DG Michononga parce que grâce na yende ba congolais tout bazi chance wana ya ko tala live ya Fali. Alors, le 16 décembre, on sera dans la salle ING Arena en Belgique. J'aimerais dire
aux internautes. Omoni musala bo minimiser musala mutasala kate. Alors voir quelqu'un qui se sacrifie, acheter la bino image, à live, image bien, ya kitoko yim toza cameraman te, voilà, za cameraman te, aza mwana musala na bino te. Et Botina ka épété, juste volonté, il s'est dit, bon, population, puis par demande, na biso, équipe yando les vapes to sengi. Alors, moutoumon quoi se permettre à côté sur Internet, pendant qu'on finga, ils a la binonde nini, au yekaboué, au chimega na yo, au koti live à batou, au bandika ko finga. C'est pas bien. Et je devais dire merci au président Okito, depuis l'Angleterre, président Okito, président Matone Kimbango, en tout cas, merci Nabino pour vous nous avez promis. Une fois passé dans la soleil Nabino, tout ça là qui émission Nabino en direct de l'Angleterre. Boye bisa kingai que bozo luka bozo décision mon corps au européen sa kimia. Bozo luka bozo décision mon corps au arranger tous les deux côtés. Que ça soit du côté de combattants, soit du côté de Fali ou Poupa, vous avez voulu prendre une bonne décision qui ne va pas nuire à qui que ce soit. Et Namoni Yango, le résultat est que concert et Betty, Moubou les a quitté, côté bas combattant Kimia, équipe a Fali, mon côté, Biloba Lobate, comme ça a toujours été, à la baille. On va retourner au Vo Arena. On n'a pas entendu ça et en tout cas, moi, personnellement, je vous dis merci parce que vous avez été sincère. Il a qui s'est pénal que Boza ba responsable et puis Boza ba tout au bolingi bo satisfaire tout le monde. Ba combattant ya bobe ba combat makamba boinde biso to linga pour le développement et ambo cannabis au République démocratique du Congo. Le 16 décembre toza na Belgique. Na salle ING Arena. Assure que yo on a yo o ça va Fali comme d'hab. Wana mabele ya le dictateur Clifton Noka. OK. On a mabelé na banzi pesa zali na micho azali vraiment ko bongama grave. Awzangata? Wana wazangate, wana mabelé na ye. Bon ça comme d'hab. Fali comme d'hab. Comme d'hab. Ouais. Comme d'hab na banzi to mona pe ba. Asa kandi boyo kanaki. Kandi to kanaki. Ndeto bandango depuis kala na émission na biso. Il y a grave aux alatés, à comme d'hab. Ils ont coupé, ils en ont pété. Au monde, c'est un professionnel. Physique, avant que on ait qui va photo sur les réseaux sociaux entre Yéna, bourgmestre et Nani, et à Belgique. En plus, bourgmestre en EP, Azosa et la promo. À sécurité que vous avez la page nae, boya en plus. Tito comme Alélo n'a pas Tito comme Malobi n'a tant je crois ça date ezala pendant na site il y a UNG Arena ba commettre ka ba continuer la dernière ligne ba ticket c'est-à-dire je crois bon si ba pourquoi et si dans la moi type journée au PC la rappel rose vraiment ça date communiquer na site ba moment quoi concert que na modada iro akobeta ndenge yemoka lobaki na Paris la Défense Arena et Zalaki makamususu na ovo pe to moni makamususu lobaka azonga ke moi ba amor beta ki pe moi nsembo na ya succès m'aider kuna pe ba ozoape répertoire mususu surtout na Belgique ni wana mabele na ye et vous allez en makitoko kuna kutu ya oloba mais ça on pété vena so boketu azane pio ve za pio vena biso boketu zala pio zala vraiment pio na bamboka o kutu komba e banda basali ba comprendre ye ba ko comprendre masolo ningi zali kaka yo otelika la ba YouTube otelika wana ko finga ka ko sala ve salisa mutu ve mat salisa mamutu azala studio en plus à côté de studio yo la musique na yo oza pe na candidat na yo mais pourquoi oza ko intercaler baninga basala musala na bango hein voilà mezal voilà mato c'est pas mais asikala na sonité mais achanase asikala na sonité a changer sikoyo mais abalsa minduk nesi okota ba vrai ba miyibi tu comprendre ba vrai ba miyibi musala oyo ba mama na biso mama ya lukunga
Maman Irlène Badila Mbala. Soso ya mboka ancêtre ya lukunga musala oyo akende kosala na parlement yango wana ya kosala ba loi ya kitoko bana lukunga na bino ya na bo voter Maman Irlène Badila la base vous allez décider quoi. Alors Steve, il va le dire fallait ça la rendre ouais à ça la rendre bah bien sûr fallait habiter tango buketu ayuma vrai yuma au pena na zongi susu na eloko yimo fallait le ba kata yuma hein tout le monde yango lelo parce que bato babundaka sans objectif eza neti bato neti baboketu bundu otie monoko suka kyo yembela nao candidat président donc au monde kenan oakize ba politicien trop olobi mabe ya ba politicien trop suka yo moko kyo suka kuna donc to comprends déjà combat na ezaki ke ba contacter moi eloko donc moi je crois qu'il fallait habiter un concert naé ou bana on pena na France abeti ayi na nini na Angleterre abeti kuna pe na Belgique na mboka ya Ziginoka na mboka Ziginoka je pense que abeta na mboka ya Boliston Noka na ya Mama Pedinoka donc je pense que ba abeta fallait habiter un concert naé et les calango bien comme d'hab. Parce que Fali, c'est déjà un professionnel à Ebi Oyosala. Azana mam sous la musique. Merci beaucoup. Alors, au lundi clip, il y a Héritier Watanabe. Démoné au Ponanga. Nalanyango, il y a clip mo, il y a kitoko. Et ça macha. Ma béinga, il va dire sœur Trina, sœur Trina. Mais fallait plutôt héritier azana bana basio bazarami balé o bayemba apena kitoko on comprend et puis genre peu il y a message ya nzembo on eza ba genre moko ba ya ba remerciement quoi remercier Nzambe hein façon pena eza ba adoration quoi pourquoi passer à Trina ayemba et après nzembo na église ya na Siloé pe ba kocha ngo pe to adorer c'est ça. Bon, en fait, mon lelo et comment maintenant moi problème côté ya biso ba chrétien. Tu me dis maraté que musicien héritier a voyé la plaine. Excusez. Tu me dis maraté que musicien héritier a revoir la paix à aller pour prier. Tu me dis maraté que musicien mais tu vois la salle où les appels église à quel à modérer. Pourquoi? Parce que dans mutu na biso tu tiens déjà que non ba salle là-bas sata. Tout le monde a qui une question à Yemba récemment à Kotuna Belgique avant concert à Madeleine il n'ose bi à Yemba qui fait l'église mais c'est ça bah là ba ministère ba tout la vie wana na ba o ya yembela nzambe na ba oyo ba yembela ba mukili soit disant de toyo kaka ba tout ba beta ra musique za cop ba ka ba CDT. On comprend. Bah vraiment routine dans tout. Bon s'abonner poignet. Exactement. On comprend. Donc bâti comme tout asa musala naï. Na fin mais tout koye banani barande conserver na ninga solo to banani barande conserver. Yves Mboyo ne jugez point. Sœur Trina bêtiment vocalement na nzembo. Ezaye. Bon, ndenge tolandaki équipe na biso ya Sœur Trina et équipe ya Sœur Trina plutôt. Sans démentir. Pas démentir info wana, pas démentir ba rumeur wana. Donc ils a été pour ceux qui pèsent à qui payer, héritier pas linga bomba ngo pété. À Bibisango. Bon, il n'est pas à la mabité. Bon. D'après nga. Place wana toza netinga nazalaka expert côté ya ko juger quoi koloba moto o na o akoyemba te ba ça bon bango na bango ba yebi ndenge ba servaka Dieu na bango ba nga place wana na siko nzembo wana yozo cha na catégorie nini ndenge balobaka na lopoto à tout seigneur à tout honneur avant abanda album nae avant bon donc avant lancer album nae avant sortir à dédier Nzambe na ye moi eloko moko donc quoi moi li bonza quoi ya album na ye ekoya oezoya kana mingi te eza mabete toza ba sa biso tout ba sala Nzambe mutambo nde ya bakandeni atambolaka
ça m'a bien tout jugé ténini à satanate aza le quoi biso peut-être que tu y attends la route bien peut là sur les biso au juge rabato donc comme là comment les gars espèrent ya juger batu na apparence à pas embâché dans mutu héritier Watanabe c'est un bon chanteur ose la a relevé défi oh ya maintenant yé mutako longola biso a relaxer biso que mais noir la musique il sera té pas tout le monde va tout va comme là album ça libre vraiment d'un tu es bel héritier a bossé m'a dire tout ça na posa a même la biselo au moins à sika a beta te que aya kolongo la baninga la concurrence quoi te que ya hot là moi je m'y mets quoi non aya vraiment azwa batunaye a même ma biso quoi a beta surtout batube batube o ekomemaye ma production est belle. Exactement, comme bête ma production, car rapport na baninga bête ma production, mais ok, mais battu bizate, ma toi remonte à l'opéra boue. Au bête nous a besoin et le cas où bête ma générique il y a 2 heures du temps. Non, héritier Watanabe c'est un bon chanteur. Oh c'est la battu, après mon battu vraiment à bercer mon thème en abisso, à l'homme la bisso vraiment dans ma qualité mabe. On dirait que la musique est très rare, qu'on a Congo, donc toi et puis Amina Shuna Baïsa encore on a déjà héritier à Salaki accident Akenda ebongo pas pasteur Moïse Ndi assemblée là pour naïe et puis remettre qui Bible parce que biso surtout nous les chrétiens tu vu inspiration la biso tout et où dans la Bible on comprend et qu'on a une façon de remercier Nzambe à mon avis bien fait à épargner na baliwa mais abeti Nzemboana alors ata c'est trina ayembi na kati. Mais par rapport au contexte, il y a un vu que ça, remercier Nzambe, je pense que tenir regard tes potos, faire pasteur l'or, pasteur l'or, papi kakola, bêta pe kuna na chanae, donc ça c'est normal. Et puis moi je trouve qu'il n'y a pas du mal dans ça parce que les musiciens oyo, congolais, ils traité les satanistes, ils sont dans l'église. Vous avez une église qui est à côté de à Sambeli, pas abîmé. Tout le monde a ouais rassemblé. Place où tu fallait qu'il y ait un moto, ma casse, les amis. Il y a soi-disant, oh, babenga basataniste, mutuma balinze bibonze. Satan n'a pas si yo bambote pas ozali. Merci pour la ba amour. Merci pour la ba amour. C'est moi bon. Tu vois, on va connaître que Satan a fait sur la montée, salut Satan. Et ça la sonner battu tout comment ba croyance. Tellement nature peut être à battre. Maintenant tu envoyer la nature parce que tout le monde a son nature tout le monde a monde mususu. Tu comprends? Même si au monde a battu auto bon musique maintenant quand on a passé je me suis dit on est et aussi asa artiste asa libre pour exprimer ses sentiments nae avant tout là maho basambelaka mutamto sambelaka nzambe nae ndenge nae nanu toyoka te nzembo moko ya basoi-disant basataniste afandi boye moto akumisa satan mabango nde yango bakombo na ye nyonso tokotoyebela ezalaka boye oyo moto ayebi mengu d'ailleurs mikolo kutu nakala ezalaka badanse bakabola na badanse badanse oyo eza mpona basataniste oyo eza mpona biso bato ya nzambe mais mikolo melo ka bamiko wana lame so omona moto asala mikro oyo aza pas même chrétien lame so olandi vma moto asala lame so bavoiture wana balingi bachrétien te comprendre mais nous sommes les réseaux net vraiment ba chrétienté voilà moi c'est sûr tout le monde a même attend la information même attend la information sur Google que bazaba banité mais jamais au monde a passé à le on sait la méthodicité pour nous ça dans moi azali pour aller faire la musique quand il a commis ça mobo c'est ça le problème comprendre donc petit cabaron a ça la Bible elle-même dit ne jugez point ça be monde m'tako juger donc laissez-les faire leur boulot et félicitations à Héritier Watanabe pour cette belle chanson pour ces beaux clips merci beaucoup merci ça fait du bien au Vandi moi je trouve que tu n'as pas chanté avec ton esprit mais tu as chanté avec ton cœur.
tu n'as fait que exprimer ce que tu disais à Dieu dans le cœur, ou exprimer en gros que le monde sache ce que tu avais à dire à ton Dieu. Et d'après là, ceux qui pensent qui c'est entraînant, et ils mettent ça comme moi, onction sous na kati, wana moi ma fouta moi boy, et ça la pique à bien. C'était juste une parenthèse. Il vient non à Betty na Kenya. Na Mamasi. Mes salutations à Mamasi. Il y a un habitué à Boga, on a 17 ans. Ah, tu as un petit. Tu habites là, Babé à Moni. Le boutin, habité, ceux qui peuvent arrêter, bon, à la guipée n'arrête, bêtement, bon, moi, maman, si rapide, pas de mal, tu es là, tu as l'énergie, hein. Tu as l'énergie, alors, moi, l'énergie, à 17 ans, on a âge, voilà, tout le monde, artiste est belé. Ma fandi, ma côté retraite, ma commune à Kofula, Kofing, on appelle ça, on a fait. Mais il y a tout le monde avait à ça la production. À Mito en États-Unis, à Kenya Kosomba. Tout le monde y vit à Sombi Palin. Bon, ils ont à crédit. À Zunyomo. Bon, la porte est à crédit. Ouais, ils ont à crédit. La porte est à crédit. Poto, la biso de la porte est à Makambu. Au moins, la Congolais, à Kenya Noata. Prototé mais Aébi à venir à l'aéroport il y a en plus à la peu qu'on discuter dans Makambo à mon avis. Bon biso tu dis ils ont un crédit tu dis Makambo évolue dans la prototé et ça a créé des anonymités v ça a signé contrat ouais tu comprends on a fait un biso en énergie à 17 ans ouais toujours lingama ils ont la bongo et puis à résister le talent on a tu vu à la fin le concert c'est un sportif et belé ba pour monter bon total peut catalogue tel un peu héros en peu pour homme hein ils ont monté pour homme bon tout la catalogue oui c'est la première fois tu tu as un moment pour la d'abord mais ils ont des maman cité ça bon voilà Robert kaka pour nana et vient la mission à Boga moi ba félicitations fait potika tout et puis il a moins peur ça lui va alors la tête et ils ont c'est souvent mais un monde ceux qui mulungi alors la ça c'est les mulungi mabé alors qu'est-ce que tu as à dire à Koffi Olomide? Voilà c'est une légende grand mot pas bah légende baza bana makambe ko bana bango mambo c'est pas ça sali toi hein ça sali là on a envoyé message na ngai des aides à plus d'1 million de vues. Ouais Dieu a frappé fort. Dieu a frappé fort a continué à frapper fort pour tout le monde ba âge na ba lali bato o tu yana ko ngana bango ba lali ba fait na biso ba wenge ba fi ba lali tozo yebate pour na nini ba production te nini te bango ba wazila kaka elo moko non ba ve ba beta ba cha ba production ba ve bazana na makila mikolo pe on dirait mais noir ils a sauté pour arumo bimisa ba clip na normal oh mais noir c'est mais noir ezaka arumo biminante mais noir ezaka na base l'imsu mutavo mona mais noir awe ko expliquer biso mais noir ezala l'imsu déplique pas depuis que abari ba bilo na eto ka été yango to loba ba artiste na biso ba changer pena no cahier de charge na bango mais wana na ngoro ba par rapport à là batika la ka te omoni biso na rumba moni biso na boye sala na bazo sentir ba likolo wana na kenda kia omoni bon la bazo sentir ba likolo wana non il me fait le monter likolo wana mutu asantaki yango ezalaki ingénieur de son biso toyoka ngo te bosala batube bofandi mpe nanu bolandi banigérien bolanda bango te na baso na bango so bofandi botali bango bawakende balinie nini bino mpe tobima na bango na balinie nini bozalaka wana te bokritikaka fali bokritikaka ferebola non bango mutu bazosalaka mwa musique na biso ezonga bino mpe boluka okola ba Gali Garvey ba Héritier Watanabe ba Inosbi voilà comprendre ba déplique ba nani miel de son ba Robino Mundibu bon malon na ba polémique moko inutile wana ba polémique moko vraiment stérile et ça bino et l'autre côté botala ba nigérien ba évoluer tout le monde ba 19 ans ba 20 ans pour
ndako beta ba stade bino botieli ka wana au moins likolo na kendaki na nzembo wana nzembo pe eza pas même ata na 10 000 stream ata na plateforme moko bo changer na ligne na bino bo tiano ba polémique wana buzo ba deux balles wana ko finga na ba plateau ndire bala mike bo beta na musique yango ya solo bo tiana pe na vie ya Falina affaire kinya bino pe bo lakisa biso bino boyebi kosala botika na ba polémique wana vraiment o ngala oloba na bino ba artiste na biso botika vie ya Falina affaire kinya soki ata ofandi pe na plateau avant émission oyebi pe na no chroniqueur to journaliste mama ye tunanga ba question ya bulo nanga kobetela nga nga pe na chanteur tunanga pe ba événement nanga ba date na ngai makambo nanga ba plan d'action album nanga tuna teki combien ça nini ko tunanga pété ka Falina affaire au monde ba du pe bazo bokté ba mo pété ba journaliste ou chroniqueur a luka vidéo ni talama a continuer artiste la buzz au même mipé au mitiki au komi fali wana azabu non faire wana azabu non merci beaucoup Yves alors Steve bien que toi qui n'a consulté alors faire rigoler équipe na ya communication eza bien té azo publier azo sala boye mais faire wana a Betty Martyr faire à États-Unis Betty bino bato bozana ba équipe ya communication ya makasi bino bato boyebi vraiment c'est que c'est la communication mais sur terrain on voit presque pas bah oui au moni lelo problème eza na musique na biso bato baza bakomi trop fan ka buzoba on comprend lelo ba limbisa ngai tozwi neti bandeko na biso bagolwa ata ministère sa mabe vu que non rivalité za makasi entre bagolwa na ba wario ata ministère na bango tengami donc bakumisa ye kaka on comprend nabite que baza bongo mais la majorité tout le monde moi berre wana trop ngai critique on loba eza ba fan kate ba musicien ben c'est ça je vais toucher partout na la ninde ko evening à lobby ok Emilia biso avoir la biso ce qui to yendi voilà est-ce que Emilia azana ndimbo moko na marché au pe ce que benyata mo na 10 ans tout le monde a 12 ans est-ce que yebe Emilia oyebi ndimbo Emilia azate aka na vocal moko il y a Zénith wana c'était pas JB il y a 4 minutes wana 4 minutes akina moi même na landa miel de son azo ndima kopesa kotika mbongo na kati ya plateau pour ceux qui n'étaient héritiers à ça sur vocal ceux qui n'y yango wana ce sont des distractions on comprend ba meloman ba la posa nyonso wana te musique ya Congo to na posa ya nyonso wana te ba débat moko buzo ba débat moko bo ezanga mutuna makolo to na posa faire rigola ninga beta ki martyr on senti de que non et que bien oui la beta martyr je vais Betty Martyr fara na fiki peno senti moi le fara ya ouais ya ferry na fali na fiki ils appellent ça moi boui bagolo ba okendete ba waro ba okendete pourquoi parce que dans sa maturité on va comprendre que non et seigneur tout ma musique na biso quelque part mais tous ces musiciens autant lelo ba déclic ba azaba ba baisse musique et simbate to qui dans monde internet encore dans monde internet moi ma finga na et ça la moi bien tout coach à moi loko on comprend mais en réalité musique na biso et côté babuzo trop on comprendre ba mélomane il faut pena ba leader ba ça la pena j'aime beaucoup Bina Filé ba yamba une fois et pas chroniqueur moi on entend un peu comme on a été a surtout mais ba question par rapport il y a musicien européen mené na mboka o abi mama tika ba distraction na ou na télémina ki nga ko vanda te pour na lobela musicien wana alors que album na ngai eza na marché nga moko na yebi album ici mbate bien sûr va consommer mais na vitesse on a satana na ngo yango te ezo te de bongo donc vaut mieux que tu otu na nga maambu ya album na nga ke otu na nga ba musicien on comprend donc ba musicien moi maturité wana
eza nango même bato baotia bango na berreur eza plus fan on comprend public donc il faut ça effort wana changer le système bakoma neti nabi te ke balanda fali mais copier quand même moi ndambu et pas ya fali pour musique na biso ke liboso wana Yves tokomi na suka mais avant aussi ça na bosanaki mutuno ken piano na ba warrior tension eza makasi oh balelaki na balai na mbongo na nga fali baelenga mwasi te bino na bango na bango ba warrior moto ezopela omoni pe erreur congolais asala apesa bato misusu ba charge misusu apesa bango te apesa bango ba avantage apesa bango ba moto kuto apesa na mbongo eza inosbi omoni congolais bon musana bino tellement bokoti babuti bakota motongo batia mombanga omona mabe mutu boye un bourrique akoma pe na bato na ye ebele balandaka ye batia ye pe omona soutenir buzoba andimi pe atali émission ya 1 heure d'état ya ken piana mpona buzoba kaka bainsulte babiloko atali émission ya 1 heure d'état ya muzeki ndingu mutu bandaki koinsulte esili kaka na bainsulte totala ka ya muzeki ndingu na ken piana prochainement on est à la fin un dernier mot à dire ouais un dernier mot à dire pendant kaka bazito ce qui a été ba émission koya c'est une évolution ya ba makabunenge kendele na pesio ba merci kaka ndenge kasi suko ya basu biso lelo à saluer le grand réalisateur Mbagu l'homme ya mara maboko ebele on dirait monstre Mbangu masalanga na peso ba mbote na muninga na de grâce toko na bosanité mpanzi ya lukunga ozomona mama 169 mama ya bana lukunga mama Irlène Badila mbala bana lukunga ya bino ye wana mpanzi na nga pe na moni mama na biso yanga ba côté communal mama Merveille Kikati mama 113 na peso na saluer peso zali mama sanangai ba Firoz Kabela ba tunangai Taizon Muleki Schengen Vuvu confrère nangai Patungola sino alemba Alice Testor masanangai depuis les États-Unis le grand rappeur Bolo Yang a salué na peso bambote sans oublier les dictateurs Christian Noka Yangwana. Merci beaucoup Yves. Steve tokomina suka rapidement. Voilà, tokomina suka o ngakoloba mimi na loba pour la musique na biso donc ba mélomane bo faciliter mambo pende que moi bien culture ekoufi culture ekoufi musique qui est bien té et tous les cas na ba vague mo awa ba monsieur ba imba ba bêtise mais na ba remarque na biso tout mon pe le pena au senti pena album ebini moi ba bêtise eza isusute dans la minute comme il y a des polémiques mais des polémiques il y a buzoba au monde donc des polémiques il y a un thème de mathématicien au monde bah remarque plus tout ça bah ministère bah remarque à l'autre ma b au biso que l'autre ma b les musiques qui n'a biso et qui dit buzo donc Fali a déjà exemple à suivre Fali et a déjà mon tout peut-être azola na chemin au ba vie na déjà ba sala parce que ba sala mususu bimana aussi ka au monde donc ba Kofi ba Wera ba zuna bango penda ta ya kobeta yango te donc il y a 8 ans ya kobeta yango faut kaka ko soutenir et puis ba ministère mususu pe bolanda pe ka lokolo au monde pour musique na biso et que liboso autre plus ces culture ya Congo ils ont sauvé sur le plan national et international voilà na aussi c'était sans toutefois na pesana merci na yema le DG Michonoka aspect spirituel bopeto na nzoto tina mulimo merci beaucoup DG merci na mama Bibi Shinoka na moni pekuna madame moko ya bien Marconi Mwaka mwasi moko boya bois noir angolo et sans oublier Dodo Bouenis un bon tonton merci à toi et na zoni pe sous na ngamba France kuna na pesi bongo merci na Marina Mandoudi plus 33 depuis la France voilà.
Merci beaucoup. À ce qui me concerne, il y a un adage qui dit on ne devient pas champion sur un ring, mais c'est sur un ring qu'on est reconnu champion. Et ça, c'est que pour au matin à ring de aux champion. Non. Bunda. Comme il peut champion, bah peut sur ceinture et puis gagner. À tous nos musiciens, vous en avenir, vous en talent, mettez du sérieux et puis mettez-vous au boulot. Moto akangi ba porte ya Reina Azate, moto akangi ba porte ya Madeleine Azate, donc ba salle wana nyonso eza ouvert pour na bino ba producteur pe ba kozala kaka. Donc vous aurez toujours le soutien de vos publics, mais bossez dur, travaillez. Botika ba polémique inutile, botika tout makambo s'appuyer sur ba makambo yo eza na tinate. C'était Amina Chou, moi c'est Bondela à la présentation. Merci Yves, merci Steve. Amina Chou, Bondela. Ouais, alors je vais dire merci à nos auditeurs, Bato, Basutena Bisso, Papinimi depuis l'Angleterre. En tout cas, grand merci à toi, grand frère, pour ce que tu fais. Merci beaucoup. Hans Beya, mon ami de tout le temps. Dan Niembwe, merci beaucoup. Merci aussi na Oyambiji. Judith Noka. Moi c'est Ambiji. Moi c'est Ataya. Merci Judith Noka. Sadam Moussumba, l'homme du chef. Je te dis merci. Merci Junior Imperator. Là c'était Amina Chou, moi c'est Robondela. En tout cas, tous les labino, il y a trop. N'oubliez pas, abonnez-vous massivement. De grâce, Moutounanga. Merci. Et Bangou, derrière plusieurs caméras réalisateurs à Makassi. En tout cas, coup de chapeau à toi. Bonsoir. Merci Nabino Nyonso, Obozo Landabiso, de partout où vous êtes. Boyebak, équipe Mobimba, il y a d'où les vibes, Tolé, Labino, il y a trop. Drizi Katunda, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais. Téléspectateurs Nabiso Nyonso, Paris, Belgique, Londres, Kinshasa, Brazzaville, Afrique du Sud. En tout cas, un message Nabino Nazo Zoa Yango. Et à ce qui me concerne, on dit au revoir. Bye bye. Active Média, aimez, partagez et abonnez-vous. Salut, c'est Amina Chou. Je vous invite à suivre sur ASTV Media l'émission D'où les vibes. D'où les vibes, les émissions Oyo Elobi la Makambouya musique, les émissions Oyo et ça la analyse, critique, actualité, nyonso Italie musique ya Congo. Alors on a invité ma vraie chérie à Poto, ma vraie chérie Afrique, ma vraie chérie à Congo Kinshasa, na ma vrai Joe, le gars frais. Abonnez-vous sur ASTV Media. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater dans tous les vibes. Dans mon coup, Amina Chou Zalawana, na équipe Mobimba ya tous les vibes. Pour na copé Sabino o Etali ma solo ya Ndoule ya Congo. Vous allez toujours brancher na ASTV Media pour na kolanda émission na bino ya Sika Ndoule Vibe.